Quand je parle de l'écho, pardon. Voilà, campagne avant qu'on ait au téléphone, on a pardon. Papa me dit faire eh, on a mami. Mami parce que papa c'est un mami. Papa, mais pour le bien, il y a des émotions. Papa, à chaque fois tant on sera quand même abandonné pour bêter l'autre azober la nuit azoka nuit l'estomac mingi l'estomac motema ndio amili l'estomac mkono pasi na yaki boye na yaki pilipili estra kiboye dans mon estomac passe tout ça yaki mingi l'estomac. D'accord, moi je dois pas faire. Même dans le malheur, il se montre un frère et une soeur. Nous on a évacué la travail avec moi-ci. D'après attendre Mireille peut-être on n'avait pas comme Mireille pas Mireille rejoindre pour être président Massé. Et bah Mireille non a pu répéter. Il y a président Massé mais dès que ça la qui n'est pas Mireille tu remets que sur la Mireille et après Mireille
akomi na groupe ya RFR esalanga utu bien nasepelanga makasi na encourageant mpe ndeko na mwasi ngabi loko oye na groupe ya RFR kutu esala esu bien makasi mwa bonzambe eza tosekaki na moninga ya mwasi ekosaba momoma tondo mona na sute na Mireille ye mimona biso kaka ndenge ezalaka tozalaki mpena bakamarade te nayebi mpe Mireille paye mpa na ngai emoma paye mpa Mireille wana série non tokoti non mpenza YouTube otendeke ekomi kosala biso na nde naye koyoka ndeko na biso ya mwasi atiki biso nga soki naoya matanga ya ndeko Mireille naoya te mpona astar mobe mpona nga baomona osi motebuna toyaka matanga etanke ndeko na biso collègue na biso ata Mireille tozalaki kosolola te toyebana te na ngai nayakaka matanga parce que mami bacontribution na baliste asangisaka te bamatanga nyonso mami aya voire même kutu mami asala mpe baprotocole na bamatanga mosusu toyebi mami mpena mami osali protocole asali protocole mpo nikolakisa bolingo wana lelo groupe les réveils ekufeli soki toyebi Mireille te mais toyebi mama Marie-Hélène toya tolela ensemble na groupe les réveils oyo ngana oyebisaka na bandeko na biso ya wana mais naza sire mokolo mpe mosusu mokolo ya veye mortuel na mokolo ebima bacomédien baoya mpona minute bandeko baza na batournage soki mokolo ya veye mortuel baoya te seke mokolo tokunda ndeko na biso Mireille bacomédien bakoya tolelaki awa bamélodie bato baomona te mélodie baomona te mais tomonaki mokolo babimisi ekor ya mélodie bacomédien bayaki oyo ngana olobaka ke ate oyebi Mireille te mais yebaki groupe les réveils ekufeli maman na biso Marie-Hélène akufeli c'est un peu ça. Merci beaucoup. Comme conseil na opesa na baartiste na baartiste na bato ya libanda bato nyonso oui conseil na opesa kaka lere baninga bakufeli toyebaka mpasi matanga ezalaka feti te matanga eza moto akufi akeye toyeba kokabolaka mawa na bandeko mpasi ya bandeko biso mpe tolata totiki bandeko toyeti poni mpo toyebi ke eza mbila etela pardon nansengaka na bandeko tolakisa toujours bolingo agroupe moko ekufeli yaka ta mbala moko mibale tolakisa bolingo parceke mokolo yo mpo okufela bato mpe baolanda yo soki olandaka bato oyo nga nayosa binoka yango wana tozala toujours na bolingo eza nango matanga ya baartiste atoseke eza nango eloko te parceke bato moto bakufelaka vraiment basekaka mpe Ronel tomoni yo na matanga awa relation na yo eza nini na ndeko na biso Mireille? Mireille Bahati pour moi c'est comme une sœur. En tout cas si je dis que on n'a pas partagé des choses ensemble, c'est qu'elle a fait la possibilité d'aller au mission. On a tellement partagé beaucoup de choses ensemble, pour moi c'était vraiment une sœur, pour moi c'était une grande sœur. On s'aimait entre nous. Il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de bons moments qu'on a passé ensemble qui me restent gravés dans le cœur. On dirait que tout ça dans moi t'as livre. Elle était vraiment une femme bien, elle était gentille, accueillante, polie, humble. Vraiment elle voulait mon écart de finir. Je suis allé à mon descend par la loi. On a moqué autour de la moto, on a ça à la je suis allé à qui nous on se souvient tout le monde a dit que peut-être voyait que son maliwa. Donc on a été le gelo comme il m'a osé pour tout son maliwa malheureusement. Et là, je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique et à la famille artistique, ainsi qu'à la famille Réveil. Réveil, c'est une famille, donc on est là pour que c'est tout ce que je peux dire. Ronel Gross, pardon pour la question, mais c'est comme si on a groupe les Réveils, on a bien sur Boya, pembeni ya mama ndike bande kosenga liwa ya moko na bino ona boya lisusu pembeni ndike liwa oyo ndesangisi bino lisusu na bayinyoto bali banda mboka non liwa sangisi biso tenga na bande ona tosola tozala ba numéro nazala ba numéro ba Nadège ba Deborah bongo ya mami ya ba Sandra boya mami mama za président c'est kuna ba kokomela mama ba kokomela opesa mama mbote ata message yo na entreprise na yo otika ba travail no ba sola no ya nyonso ngamo travailler ngamo patron nazala na respect na mo ba kokomela reka si ya dire si ya pas dire au problème moment ndeni boye bisanga mais quand même na bandeko tangi et arriva eko arriver pe pas tout monde ko poster ba photo ko kanina bandeko mosusu poster na ba nini statut na yo mais du moins olobi na biso ko solo la déjà na ba Nadège ba tout monde ka ba photo ya statut te
ke na poster bango il y a beaucoup de statistiques bon benno so ko na Facebook na ngomona kana biblia bango les étoiles des groupes de réveil mingi na biblia nde basi ba Eric Mbuta baza ba Prince Shabani baza ba Fabrice Mbala leader baza ba Sapu baza ba Redi Lianza ba Pati Melanga ba Nadège Moyo même kwa kufi oyo so beaucoup na compte Facebook na bomona ba photo na bango na circulement des ébélés il y a ba anniversaire il y a ba mariage tout ça ba protocole en tout cas eza ndenge ya koloba sikoyo liwa ezo eponi ntango te eyebi te koya na pokwa to na moi ya kobongisa ya kosolola koassire biso nini koassire sur quel point na point nyonso oyo elobama mpona bakenda batikali le réveil en fait c'est une famille ok mariage naza maman ok abota bana bano baza biso ok donc ce qui veut dire na ndako nyonso soki mama boti bana esengo mama ezalaka na papa bana na ye lobi babuzwa mosala babafite batanga bazwi mosala bakomi mpe mpa na bango no c'est comme ça soki ezaki tovandi esika moko biso no toza kofre seke mama wana aza mapamboli te ozomona seke eza libota oyo ezaka libota oyo eza na freinage parce qu'au réveil déjà c'est un groupe chrétien ekozala jamais na freinage te donc ton mama bimisi aboti bana il faut propulser bana il faut voler na propre échelle na bango ce n'est pas que nde tolongwa les réveils tobosana les réveils non déjà les réveils tolongwa te bon kopema c'est trop dit toza na mise en disponibilité oyo ezaki moto na motu meka kopumbwe ya solo topema te mami bona kamino na réveil tolongwa te dans la mise en disponibilité. Pardon, tu as mamie oui. Na réveil to pe to longwate. Na réveil to zande na mise en disponibilité. Mutu na mutu azo pumbola ba propre sel na yo. Donc ce qui okuta ne komi occasionnellement parce que les tozo besoin mikolo. Donc on va okuta na liboki te on va okuta na liboso à l'époque to zaki na autrichienne. Ozomona to zaki ba étudiant na ba Nadège Moyo biso na ba tricana na ba boîte obina ozomona. Mais actuellement parlons ce n'est plus le cas pour le colis. Ozomona Sandra za marié, ba Bibi Chimandala ba fiancé, ba Claudie, ba Déborah. Donc comment déjà ma responsable. Donc okutana il faut ça la caca occasionnellement. Mais ce n'est pas dit que le réveil est au tika yango non. Moi na vie ya muta pour propulser. Il faut y avoir source sur muta. Moni. Et nzete moko boité telema kaka limane nzete sans mosisa. Pour nzete telema ezala nzete ezala ba misisa oyo ba balona ba sopela mai. Pour lelo eteleme botambuma bato ba ya ba tambuma ba boteka na nzela. Et ne biso bonne santé. Donc en gros c'est ça. Mise en disponibilité aussi là parce que ça rappelle la délai. Mise en disponibilité. Mise en disponibilité, ça veut dire que dans à côté. Sur la réveil bazar bon film ba comme film non yo je vais pas. Après autant préparer film. Non non sponsorisé. Non. Pardon, il faut qu'on s'anime. Non non sponsorisé. Ouais pour écouter pas là. Ouais pour écouter pas non te côté. Tous en réveil si d'aller. Biso moto na musa réveil TV chez tala nengo wana ka nyoto mbola lelo yoka kesi wana ka mbola alobi ezala kati soka zete ngoi ba toujours fonctionner tozala déjà na idée tozala réveil TV déjà j'en profite pour l'occasion to malgré to na matanga mais papa inosa toto ko s'abonner do be ba on ka lelo pour bozo ngadi ana za s'abonner déjà occasion de pesami c'est tout tonton Roro lo babandeko o balongwa nini bokokufele mso ba misu ba oboya koya koyebisa bango nini na message na yo pona bato oyo balongwa baboli koya matanga ezaka fête te otokoka bula invitation ça déjà de 1 sango matanga yelaka brusquement fête ba préparer yango ni ke na opesa kenga invitation donc bato nyonso bazala na le réveil ko balongwa oke bayoki sango matanga baboli koya volonté na bango ça parce que to ko na tito beta mela boya matanga non matanga eza fait témoin toute une invitation eza te et l'autre eza volonté parce que mbile te la partout eza tenga na ye par sentiment na mila ça non c'est parce que dans ma tête conscience nanga et lui qui femme na kufeli moko na kata famille donc je ne peux pas manquer wana sama lo ba pour lembisa maman mutema maman eza ni bende ba ici et ça ka motuna déjà notre maman c'est un maman pasteur tout boyer déjà du sacrement c'est un maman pasteur donc au hasard évangéliste d'accord déjà un serviteur de Dieu ils n'aura pas ce qu'on prendre dans la montagne on a des défauts comme de qualité pareil que elle a des défauts elle a des qualités parce que personne n'est parfait dans la parfait c'est Jésus donc je ne pense pas que derrière nanga union sur la salle bon na lo bato na lo baté maman zaka maman donc on a limité que
Oh, moi, quand on a pas de temps, je pense pas. Olimbisa Ça arrive dans la famille. Galelo. Oh, tu racontes quoi? Ouais. Ma yele ndele kaka. Bazaka intelligence. Ma be. Ma be. Mais na kosi ko YouTube ezanté. Luka ko kweya ka. Yota mo beba na mama bino to na bende o senga bote pe na pardon. Pardon na télé. Bon, ezaka ndenge lekaki na YouTube na Non, bakeli. na YouTube eleka nini? Na ba collègue mususu. Ezala mal interprété. OK. Bato ba memaka sango ba memaka yango na be. OK. Ezala mal interprété. Je suis très bien éduqué. L'éducation est mon pays, et ma action, la façon de réfléchir, sa manière d'agir. Amen. À mes connaissances, on a ce qu'on a dit, ça m'a été comme ma bête. Maman, ça m'a été dans la été. À combien plus fort on est dans la télé, dans la mamie. C'est ça. Retourne à ta mamie, même de l'autre. Je ne vois pas. Et ça, mal interprétation. Retourne à mamie, n'a pas la nuit, ça va être dans la chocaille plus. Retourne à ta mamie. C'est bon, c'est tout son problème. Madame, il m'a dit que c'était comment ça, il a passé. Nani mamie. Madame, ça va être sur ma mamie d'émission. Mamie n'est émission. Et maintenant, ça va être sur Non, à vous à battre. ah, en fonction des appareils, je pense à moi, ça me semble ensemble. Les rapaces. Aussi, c'est là. Il est vite. L'objet est pour ça. Bon, voilà, merci. Merci beaucoup à toi.
que va nous dire qu'il y a BNG et la carte en Batita mwaka kwa masisi ya mwana kingi ya mani awa ya mwana kutoka masisi kwa ngera bajezi ya kina bali bila bali bado bani kujenga kwa sababu nyoso tu famina pa ngo singa kumkulu balo bana kutinga kumpe ya batu nyoso tu arrêter inteli yo kama sensa ko inteli yo kwa sama sensa yesi ba ukala ya ya sono hospital ya kama ipi wana tena hii ya kipi kuna kuta na kumiza na malamu na koti na mimi kazi kwa kwenda ndita masaki na shiti na baada ya mbinga kuta ile jana puis mère ya katani kazi mais beaucoup de il y a droit de passer dans le lycée de droit de limite on va filmer binda sana na ile kama kwa na ti ya mimi na kwa kuria tikina hiyo ndio na basi na sio matisi moko yetu mstari jambo sana kaka na revention na kabu nyoso tu déjà c'est ça déjà na mambo na kwa quelque chose on va dire on doit nous montrer que qui ça peut pas me somba makitu si tu vas dans la révolution pour la Jésus zaki Jésus zaki non mais c'est dit maman c'est ma qui Jésus qu'on a pas moi les akaka kisi bati de que vous faites kisi bati en faisant peut-être ça radio vous devez déjà tout le monde à radio donc ils ont un bon à radio et la gens conscient on sait que mais il faut que ça c'est la raison maman que on va tenir en place pour que les chichi pour ça c'est la kaka conscience Donc, ceux qui t'ont dit que la nègre dépose la tension.
Pinga na yebi des airs bancaires, estomac, c'est un peu ça ça les typage. Non, on a tous les deux parce que ça là inga. C'est que ne peut se passer dans tout cas de faire un arme casse à terre. Donc mais quand on se là na il passe un peu de parce que là pour ça qui il est pensant na 4 églises c'est bien ça une église à ces 4 victoires. Mais de temps en temps c'est déjà c'est une église ça m'a côté. C'est ce que on a passé en Jésus. Ma cabine est une sacayo. Oh, c'est pas la première fois ça va crise.
Donc, ce qui vraiment m'a dit pour que Mireille n'a pas et que Mireille a fait Mireille a fait à bango bayebi lelo bakosala te toza awa tozala ase tozolela parce que Mireille akozala lisusu te omonaka lisusu abi awa soki nzambe asangi biso tokokona kotika ye na première ya suka banyaka lela soki Mireille asangisala tomonaka par rapport à bilembo mpona komona nga mpe na amu efe kaka taka pesa moto na kati ya bani numéro toni ya contact kozala mpona bafani na ye babe bon numéro toza na parce que biso kaka toza na toza na question aza wana soki ya kopesa numéro te tona agement numéro soit efte mama ene ata numéro ya mami epai ya mami bapesi mpona transparence ezala naza mpe bato bakokokila kokota mani aza ndeko kasi mani
kobandisi bango. Merci beaucoup, mamie. Oui, bonjour. Bonsoir. Mes condoléances. Ukaisa kwa nimi? La caméra toi accompagné par kasi mpona lelo polémique.